na moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nazamba ayebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebakeli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kantelobi kolapye mapapu masopi mafuta tokokisi ena elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus Le Nazarien. Sujet du jour, il y a dimanche lelo ezali simple. Na Bible, mosala Nzambe nini oyo Nzambe ayebisaki ye atambola mutakala. Pour vos annonces, vos prédications, vos clips, vos vidéos et autres, il n'y a qu'une seule adresse. N'hésitez pas à taper www.lesnazarins.com. En ces jours, nous sommes en pleine promotion. Extra matraquage. Olingi promotion ya produit na yo eba na monde entier. Olingi actualité, Olingi visibilité. Contactez les Nazarins. 100% chrétienne, toujours vos amis. Bonjour, shalom, peuple de Dieu. Vous êtes partout dans le monde entier, Bolandaka. www.lesnazarins.com, site Nabino Oyo. Pour pesa amour, fidélité, makambo nyonso kaka na kati ya les Nazarins. Nulle part ailleurs qu'aux apete chaîne eza moko www.lesnazarins.com bisika okokuta makambo ya malamu bisika okozala édifié kozape zapete chaîne eza kaka moko. Les Nazarins azawana po na bino na rubrique malamu oyo tosanganaka biso tu ba chrétien ba vrai chrétien ya lukuta te ya solo. Micro offert ezawana pona nga pona yo oyo zakolanda nga na moma oyo napesi yo mbote mingi bisika ozali ba les Nazarins tout boza na monde entier Nzamba leka na kobatela bino et bandeko boza partout bozo molanda biso na moma oyo lolenge naza ko continuer koloba soki oza na ba question na yo omoni ete frère Gilardin naza na question na kopesa pona micro offert pour que peuple de Dieu bazala édifié. Obengi biso na ba numéro oyo affiché na sewana soki pe ozala ba réponse na ba question oyo toko poser ba chrétien benga tina ba texto ba commentaire na yo et ko sala malamu pe kotika te ko soutenir biso na ba prière na yo Nzamba kotika te ko batela yo et Nzamba ko continuer toujours ko batela bino baye bolingaka les Nazarins na motema botika biso te bozo soutenir biso Nzambe alekala kobatela bino. Merci beaucoup na pesi mbote na apôtre Albert Okoko na Espagne Nzambe abatela ye na pesi mbote lisusu na pasteur Edimo Okobani na Italie Nzambe alekala kobatela ye mais nazo senga nanu élément moko na régie et ko sala plaisir na ba les Nazarins tout boza partout na monde entier après tokozonga pona kobeta masolo koyeba nini oyo tokotuna ba chrétien mais bolandana nous élément oyo. Nzambe nangai
kasi nalingi yo Yesu Nzambe na ngai yo moto oyaki na bolembu na nga olongisi ngai yo moto oyaki na pasi na ngai okangolinga na bokono soki yote enasina wana ngai soki yote enasina kukufa Nangashika na yembela nani na yembela Yesu Oh malobakezo mata na pesa nani Merci beaucoup Elema et ça le plaisir na bale Nazareth tout boza partout dans le monde entier bolanda kabiso hein bisika mafuta ezo kita mafuta ya malamu ni par ailleurs nazo continuer toujours koloba www.lenazarentv.com au ko trouver ba émission ya malamu au ko trouver micro offert pour na kozo connaissance bon moto azo présenter yango ezali frère Gilardin Luanga moto azo présenter émission ya dimanche ya mokolo ya lelo awa bwali komo na bilili tozali na commune ya Kinshasa bisika pito kiti pona kotuna ba chrétien mituna koyeba connaissance ya peuple de Dieu et komi wapi parce que la Bible nous dit mon peuple est péri par manque de connaissance. Est-ce que tozo kende église pona kozo connaissance na yebité ebele ya ba message ebele ya makambu kati na église 10 ans de fidélité quand une église mais connaissance ezalité mais tokota ngana yo totuna ba chrétien mituna ba o bazo ke église be ba oyo ba uti toyeba nini o bango bazwi bisika ba kendaki est-ce que bazana connaissance tolanda sujet du jour il y a dimanche lelo ezali simple ezana ngo pas cité zo fait na bi ke na pesa sujet question na biso ya lelo hein na Bible mosala nzambe nini oyo nzamba ebisaki atambola mutakala hein oyo nzamba ebisaki atambola Nil eza nani mais bete muteme comme beta beta bino eza pas cité eza simple soko oza na réponse benga na ba numéro eza wana soki pe oza na ba question na yo numéro eza wana benga tina ba texto nzamba kotika te ko batela yo mais tokota nanu boyoka nini ba chrétien bakoloba. Oui, bonjour. On a fait à la prophète Élie. Bonjour. Atambola mutakala dans la Bible. Attends. Ekoki ozala nani Ézéchiel, pas Ézéchiel. Oui, bonjour. Ah, Esaïe et Esaïe. Hein? Bonjour. Non, non, mon tête. Bonjour. On a bien Jonas. Bonjour. Esaïe. Bonjour. Eza mosala nzambe Miché. Bonjour, c'était Esaïe. Merci beaucoup Bouti Kolanda. Nini oba chrétien balobi ngai na yo toyoki na matoi na biso. Esali ngai pasi pe mawa ya koyoka nini oba chrétien bazo bimisa na minoko na bango.
tozo ken église mais tozo zo connaissance cité. Tosali ba 15 ans d'église mais tozo zo connaissance cité. 10 ans de fidélité, 4 na église mais connaissance ezate. Et ça linga ipasi koyo kaba chrétien msolo ba eza Jonas. Misusu msolo ba eza David. Pasi pe mawa. Na pesi merci na technique o esimbami na Jafé les grands monteurs ya les Nazaréens TV moto apesa kabai mange kitoko oyo bino bo sepela kanango. Merci aussi na cameraman oyo azo benda bai mange kitoko JP Djonge les grands caméramens ya les Nazaréens ya lobi azane grand te azane petit azo lukanzambe asa nini akomise grand kati na nzambe toza ba 0 nzamba za 1 tant tote 1 na 0 ekomaka 10 soki tobakisi 0 moko ekomaka 100 tobakisi 0 mosusu ekomaka 1000 JP Djonge azane bongo hein? Merci beaucoup na pesi merci na la princesse de l'Éternel la sœur Tiffany Mokwa, la présidente du Parlement céleste, moto apesi espace kitoko, frère Nabino Gilardin, Luanga a passé ba émission ya malam pour édification du peuple de Dieu. Nzambe akotika te kobate labino, tokutani mbala ya sima pe nazoni sifil et pas ya pasteur Vincent. Bande ko bateli bino ba baso na kabiso na site na mino bolinga mingi ya www.lenazareentv.com. Nzambe ale kono pambola bino omonike soko lingo zo abiso désormais obetaka ko sala formule kalate mais sala formule siko to solo bana bino ya le Nazaréen lenazareentv.com et wana ko biso okolanda biso 5 sur 5 na pesi bino ba baso shalom obozala kabongo fidèle na tranche na bino micro offert oyo ya kapana ko édifier bino ko pesa bino malamu makama kitoko pour édifier les enfants de Dieu, pour édifier corps à Christ l'église nyonso oyo to ndimela Yesu Masia azala kolo pe mobix na biso tika tenzambe aleka no pambola bino. Alors bien aimé le susu micro offert et elbino pona Mutuna toujours to batunaka bilo bobi présentateur nango le frère Girladin atuni ba mituna mais boki batomi ba pesi ba biano ya bokeseni musupe bazui ba musupe batatone mais biso to ko zongsela bino po ete bozala bongo édifié toujours votre humble serviteur le pasteur Vincent Makela Meshak pour les intimes au Diagwa to zaliwa na pona ko éclairer bana nzambe ko pesa bango bongo. Ma réponse pour être bon la bonne ignorance té alors mutuna est tunami lobiete mosali ni oyo nzambe apesa kiye maloba ete atambola bolumbu po te libota na nzambe bikisama eza nani alors bato bakateza na Bible mais na koloba likamoko omoni makanisa nzambe zalaka ya batute makanisi ya bato ezalaka ya nzambe te parce que bato balinga ko juger mbala mo makama moni mbala mo abandi ko panza sango mabe amoni mbala mo abandi ko juger mabe obi ne poko makambo salama ki mosala ya nzambe na soki lelo bato na église ba panzani ti bato bi ke pasteur Zuli Bomati babi pasteur pengui même Gilado zo c'est quand même moi na ngai job si zo c'est quand même o ressemble à soupa na ngate o ba me pasteur Vincent vraiment Tiffany bo même na CNPP comment nzambe iko tinda mutu atambola mutaka la po bato ba bongola mitema eza insalamable depuis le monde qui monde wana za français nanga depuis le monde qui monde nando eko sala bate yango somo na nzamba za nzambe bana na nzambe tobeta na mabakuta na makambo to yokaka tobeta na mabakuta na makambo to monaka parce que soki komama na Bible était lelo oyo mosala nzamba zaki na bomoi asali yango même ngai na koloba te photo telemela ye wona nzambe te po mona ke ba penser nzambe eza ya batute alors Luka bigi na fei po okoma mutuna en attendant, aux Biano, en attendant, saluer mon grand frère, Siskale Motema, Frédéric Nzeza Makela, au Azabongo en France, et le Rona, moi Sinaye, Maman Brigitte la belle, Nzambe Azala Naye, pena saluer Wangai Ndeko, Wangai Moninga, Wangai, Ozaka toujours peme Nangai, fille à papa, Bénédicte Chipatoka, moi na Wanzambi, vraiment Nzambe Apambolaye, pourquoi pas na Pambola, Ségalisé, Koloma Kousa, Yebongo vraiment Dalamba Makusa. Et Zali Bongoye Nzambe Aleka Nakopambola. Alors
motune tuna mindenge wana nani oyo nzamba lobaki na ye atambola bolumbu to motakala pona libota ya nkolo ebikisa mabato ba se repentir eza nango simple ezali bongo prophète Esaïe. Et ça prophète Esaïe nde nzambe alobaki na ye atambola bolumbu. Pourquoi nzambe apesaki prophète Esaïe condition wana? Parce que il y avait beaucoup de mal na époque wana na mboka oyo Esaïe avandaki mabe ezalaki ebele bato ba s'éloignaki na musika na nzambe bato akomaki musika na nzambe bato akomaki ben crédit bato akomaki ko adorer banzambe mususu bato abandonnaki le bon Dieu notre grand Dieu nzamba sala kapesa kabiso pema olali peno la muki pena boye o mona pena ke nazali na bomoi nazo pema pe o pourtant to lalaka to bosala makambo ebele donc n'habite sur moi nanga Cédric makela ko contenir ngai mais tant to lalaka to bosala makambo ebele neti biso lelo fa makela to la muki en forme talaka ndenge nzamba ndenga sali biso na mo ba santé yo il faut to penser quand même le coup alors nzamba mona ke libota na ye epengwa ki ekendeki na ba makambo ya mabe alors lokola mutabe bakana nzela ya mutu nzambe pa bikisa bato na nzela ya mutu esengela ki mosele moko nzambe asala sacrifice bien aimé toto sakabasali ya nzambe peto respecta kabango makasi parce que on fait des sacrifices parfois et betaka bato musuma baku mutu pena bandi bilobela sali boye pona nini mais yo za na posa ya amuane za la racheter amuane bika amuana ezongela nzambe mutu wana pengwa te tamso za ko se rabaisser na ba niveau moko boye mais ce que tu comprendre te à critiquer à quoi n'importe quoi et bon comme ça que ça là et bah tu critiquer et ça a de gravité et bon pour tambo la peine ta la olongo li penza ndena na tiboye olongo li penza voilà quand j'observe musala olongo li penza pantalon na tiboye et ce qui na pantalon te oyo pendako j'observe longwe et ce qui wana te sengle penza ko elongwe na iloko akati yo mo pesa ngokombo o pesa ngokombo nini elongwe siko tikali ndenge wana siko yo bana pe kotambola mais c'est grave je suis tabi batala yo et c'est grave il faut ça na foi muso ça na vision muso pondi beloko wana même nga so nzamba binanga eloko wana lelo oyo na tamsu na banzambe wana en tout cas changer pardon nzambe wana vraiment olingo salanga nini finalement ngo bimisanga nani kizengi zoba to nani mais mosali ya nzambe Esaïe tangu nzamba bine eloko oyo et Dieu a insisté que Esaïe asalango pour na salut ya bana na ye et Esaïe atosaki nzambe et la Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que ba sacrifice donc bien aimé Esaïe tanga tosi ndenge wana eloko ko kamwa tangu Esaïe alongoli bilamba abani ko tambola bolumbu ole bato ba mona Esaïe bolumbu ils ont fait le contraire ça monnaie kalongoli bilamba mais nzambe ko la te complet aussi ya mamoto bato so bane o tie bien habillé Esaïe en tout cas teni wana penza tena to mona ko te teni wana bana to botama o so bona do nzamba za souverain il faut to saka nzambe e ko sala malamu na kana se réponse oyo et c'est pisibino nani oyo nzamba lobaki na tambola bolumbu c'est le prophète Esaïe asalaki yango pe libota ya nzambe e kangola maki e bikisa maki voilà en bref otoke koloba na bino lokola réponse ezalaki yango wana merci na baebanso oyo balandi biso toujours na site na bino oyo esala ke po etebo découvrir ba makambu ya kitoko ya malamu www.lenazaretv.com beta yango okomona émission kitoko na kata site na biso pe makama malamu neti ba trash oyo ya ba micro offert bobeleka kasena na Nazareth nde boki ko zwa yango pona ngai na tiki bino pona mokolelo je crois que prochainement lisusu tokoluka sujet mususu ya sika oyo toko partager yango na bino ezalaki bongo votre humble serviteur le pasteur Vincent Makela pour les intimes Mojagwa toujours humble tozana bino elongo ngai wana nasukisi botika la malamu kolo ya bokasi banso apambola pe abenisa bino ciao aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le Nazarien David Nozamba